pour parler de Ferrego, pour parler d'héritier Watana d'Akosi à Poto. En tant que artiste et musicien, ça la rend les. Baba Yuma. D'accord. Nga pona Baba Yuma parce que ngani na ça au monde carto. Carto fali carto na biso. De ceux qui fali na okuta na ya na ba parler na ya na okuta na eve nini. Si ça jina chape muke moko boye mais ngana beta musique pona bongote. Makambo wana to tira ba Abraham. Makambo wana to tira ba Bendo, makambo wana to tira ba musicien ba kenda po ba diembela. Ngana muto na ti. Mais oui. O tira makambo. Mais makambo na bango, ba makambo na bango olanda kalanda o pembe bango yango kene po senga oluka poto. Beta musique sala ba effort perso luka nzambe pe ocha loboko pe peut-être yo ko za la pe ko za likolo pe ya fali. Mais bino bezo kene bokika bokiko pona poto non et puis poto ngo to ke pa to zonge pai poto za fin du monde ti na za respect vie wana vie na ngai ave na ngai na pesi misa na bo vie na viva il fallait peut-être que vie azo galérer il faut ça moi quelque chose pour la vie mais siko so bas récompense so ki basali quelque chose pour na yo mais ali te po yo ko makofinga ba misu basali te d'accord parce que zali fali azaki na volonté na ko sala azaki na makoki wana vous comprendre mais ni ko lobate ba tumzu comme basala ki ngote obi kende to za famille za mutu msupa kaba nete mais là tu dis vrai voilà siko pourquoi karake ya koma ko en vouloir ba tumsu ngani na za awa ba nini fala meminga se kusinga tombo ba mambo butika biloko nako bendo ya kinanga poto fali ya kinanga poto ta des fois mais beaucoup ça va te qui va des fois tu es bien dans mes propos on m'a confus à des fois mais vas-y belé et comme ata ba danseuse wa ata bino ba journaliste ata ba politicien ata ba sango ata ba pasteur bango nyonso mala kope wana yango moni biso sikoyo toza nde toza d'accord to olanda te pona ni funa ko des fois nzamba cha mwasi tala grand poète acha momi nde acha mwasi obike mwasi allez des fois na moi ça goût mais momi ko vera mba memi de longue jambe memi mboyo wana mais nous a décidé ba kimi nous a décidé parce que pour te comme nango lelo ba okende ba ozonga les japonais azo telenga okende Landry azo kende parce que na yokaki na solo na ba bango misusu na landa okende na ye ba okende États-Unis se fait vidéo ba oya ba okende États-Unis na ba danseuse ba nani ozomona mais makambo neti ba oyo soki longue jambe wana bon na ebite soki mwasi ne manika kimisi benene wazaki lokwa mwasi manika soki mobali na yeso ile tu m'auras de ces chouchous je suis resterai innoble malheureux vraiment je suis touché par tout mon cœur assez vinyanza mi amour tu m'auras de ces chouchous je suis resterai innoble malheureux vraiment je suis touché par tout mon cœur assez vinyanza mi amour fatala à toi ma belle chérie ndombe aye Regina tu m'as trompé RAI plaisir d'être là pour vous présenter cette grande émission. Merci aux personnes qui sont branchées en ce net moment pour suivre la dite émission sur votre chaîne Bolingara Mingi. Un grand merci Naba vrai à Berthelin Tumba. Un grand merci Naba vrai à Flair Monde HD TV. Et un grand merci Naba Ope Bolingara Bisoté. Là c'est que la ranabine mais les problèmes qui vous activer la cloche de notification pour s'abonner à Flair Monde HD TV pour que vous puissiez recevoir toutes vos actualités ou les carbons de la chaîne. Bien, un grand merci à tous les partenaires qui nous soutiennent de loin et de près. Pourquoi pas Jika Anana, de Kassavo Bekoyate depuis Paris. Un grand merci à Yapele Tanfoum, Mikolo, vraiment, Okoyo Kanate, Yapele Tanfoum depuis Paris. Un grand merci à toi. Pourquoi pas aussi à Naomi Bouakanda depuis Paris aussi, Babi. Berthelin Touma, comme d'habitude, à Messar Yamelavino, invité des marques aujourd'hui. Je récite pour vous un grand artiste et musicien, Yamboka Démocratique du Congo. De la ville Provence et de Kinshasa, Nakombo ya Ingwala, El Negritou, avec qui on va essayer plus de parler sur ces actualités. Il y a orchestre, un grand merci aussi à Douliyarta Kabir, toujours derrière la caméra. D'où tu peux me permettre que je puisse prendre bel et bien mon invité qui est Negritou. Ouais, ça va, calme, la douce. Vie, ma camion, c'est qui est bien.
Ouais, ils ont qui n'ont qu'à mouké tozo bunda kaka nde mututo akoki kobunda quoi. Pour ekende, mais tozo bunda kaka. Au rythme du pays. Au rythme du pays, au rythme des personnes que je suis, tozo bunda. D'accord. Bete la ma solo et orchestre, ils ont qui mouvement évolution les alliés. Ba musicien bazali orchestre ils ont toujours la carte na ben on est kala El Negrito. Comment ça se passe aujourd'hui? Ouais, mouvement Zali mais tu sais comment off na magambo ya ko ça ba répétition les années ba en plein air tout ça tu sais off parce que yebi na ko bunda ya biso moko boye ezape ka moi kilo mais tout ça là on a ndinga police na ndinga palais bah ouais tu travailler et puis tu studio parce que tu travailles toujours en cheval mais mouvement pena ezali pena ndenge ba tout ba bine mouvement streetier ezalaka ba bureau ba chanteur ba instrumentiste donc veut dire que mouvement pena ça calme ils groupe té mais ça pena orchestre ba tu me dire mais un groupe bon peut-être na koloba sur orchestre mais ça groupe d'accompagnement donc toujours buna biso aujourd'hui na bino ka bende fali pour passer bino be groupe d'accompagnement non groupe d'accompagnement kala izara vraiment bon côté groupe d'accompagnement va falloir nango ko folo mi DP bandai ko accompagner na bazaiko bandai ko accompagner déjà kala ezali nango ka falite le londe ba te belé ba koti na moi système wana mais kala déjà ba te belé bazaki déjà yo groupe ya gato divin c'est ça gini na yebi pe groupe na été mais na yebi ke vera mo pe anda accompagner bazaiko ba ogeja ezazobeta bandule donc groupe d'accompagnement banda nango déjà mais lelo peut-être na ba internet tout ça ba moment na net c'est en player moi soit makasi mais ezalaka déjà donc ngolo bateke ba comment livre moi ke fali mta banda makambango donc non j'ai pas dit que fali mta banda mais je dis qu'il y a pas moi en player par rapport des ara liboso oui wana to boya te parce que loko mayele il faut bolanda ngo kaka d'accord oya bien football en kaka ce qu'ils ont mabé peut-être batu ba rolanda te mais comme ça bien il est lelo en player comme pesami mais avant pe il pas la ndaka pe ba vient musu basala ils ont pe mabé on est chez vous dans ba groupe d'accompagnement lelo beaucoup ko bimisa ba musicien na binoté bozong ça ba moi un peu si ma par rapport ndenge ya kabane ko sala moi coup de pouce ba musicien na bon la douce au monde musique ezana makambo belé parce que mutu sozu artiste mo pour façonner ezo senga makambo belé ezo senga il faut avoir des moyens tout ça bani il faut battre bazala ba soutenir yo pour makambo ngende bien mais na ndenge na biso ba oyo toza pena na besoin pe bandeko toza na bango ba leza ba jilove babima et tout ça a besoin ba bima na ndenge bien mais esenga kama makoki parce que toujours buna ba effort perso toujours buna biso moko okoza kana mwa ba na potonet ba dembonde bazawa na okomona nyatika mwa système aleka kuna émission okomona ya mususu moni Roussel kiawana les bourgeois akoza la pe wana talika star leka ozomona ngamona ba bundelanga donc veut dire que faut biso na bango to bundaka ensemble malgré zanga na kama muke na koza kama fait to dispatcher kaka mais tout ça pendant la besoin to misa batu to misa pe batu pour et ça la bien quoi et ça bien tout ça caractère ngamoko non il faut pas bima mais ça makoki mais sur les difficultés ça peut moins ébélé pourquoi pas que zonga dans l'orchestre mususu mini ndenge Géro Star zonga qui pas oui rançon pendant que tant sali o ya moni qui ba difficultés ça ébélé à quel non côté oui rançon pourquoi pas aussi pour que tu na même procédure nazaka déjà mais là on est ce que prouver les susuka que yenga qui pas oui rançon ndazu makam non parce que vous connaissez pas wera et ça va misem so vas pas wera mais sur na biso ba notangi na ba combo peut-être yo kenda répète so bandio tanga comme bamso e ba bangote d'accord donc wera oyo ebaki ya kala ya kofula ba faire ba babindombe aza su wera leloti oh il y a une différence ils ont une différence parce que ba série wana ezaki pena au mona ke bazo façonner chanteur abima instrumentiste abima mais le komi bazo travailler ba betika album peut-être en play wana ozaï kala eza vraiment du sous-côté mais ba ko beta na ba pona ka moi savoir ba yeba ka moi tactique ngo ke ndanga ndenge nini mais normalement mutaye ko liko bunda ye moko na mutu oya ke ko chela mutu suli banga pa na ye to zandenge
moroté. Peut-être ils ont compris que bao ba kenda ba leka liboso ba bazaka ba reconnaissance etile lo yango ba comment finir bino boko ya. Ben wana siko ko dépendre kaka na leader wa ko sa bongo parce que via ki mutem mabe eza na peu importante. Ozo mona soki yo za na orchestre, oza na groupe d'accompagnement des alliés, oza na makoki façonner ba yo ko kiper makambo wana te parce que surtout talpe bien ba wera ngo ba musicien pe akima wana pototi mais tile lo ba zo ka musicien. Mais pourquoi zo musicien parce que ba na besoin ba musicien. Comprends comme ba na besoin ba musicien il faut ba lukape ba ça la pe bango et ça la pe bien ba longola ndeka mo ba équivoque wana ndeza ikala musicien soka ye amso façonner abimi akomi minene lobby osimo sko biloko wana ndeza bien te mais mutu so ça a besoin pe bato lukape bato na baza pe bien. OK, d'accord. Pour votre information, les artistes musiciens bazo sala bazana trio moko magique babi Deo Kirikou Kadeko animateur on a biso to yeba vraiment kala to dara pa ya Kofi Olomide et puis à ça l'orchestre naie avec babi na bio avec Bobby Ronaldinho plutôt et puis na Dipiron bakobeta bongo na Lubumbashi ça sera les 8 août dans bas na Lubumbashi surtout zalawana et que ça là vraiment bien koleka au parking golf Malela et que ça a bien mis que nous sommes vraiment pour la soutenir nos artistes et nous avons bien mis El Negrito et le connaît vraiment au yosa ko déplorer na ba vie avec lelo na monde ya musique avant to kotana na makambotani ba album na yo makamne bebelo ko sala et le connaît yosa ko déplorer lelo na ba vie na bino baleka o bazalelo na makambotani musique. Bon, elo no déplorer lelo ezali ka ba vie to sana bango lelo bazalaka bazali mais problème ezali ko kumbela baleki ezaka ma mobulu. D'accord. Ya ma mobulu parce que ambuyeme ko tsama mandu le trop. Tandis que tout ça ba vie nyosh, ba vie voloko bazali, ba grand-père bazali, ba vie malage bazali. Hein? Malage da faire rigola ou ta ko c'est ça. Voilà, tu as tout ce que c'était pour faire là que monette ba te ba biloko wana. D'accord. La douce. Ba vie malage bazali trop. Basali trop, se faire railler, bako sala. Au mieux faire soit abinga vie malage parce qu'on a besoin d'aille. Abi que Joana grand chanteur. Mais ça te maman c'est que ça parce que ça n'est pas tomber. Mais dans ndinga temps normal, ba vie na biso o mikolo, ba e bako kumbela ba petit na bango. Parce que toujours moi comme le roi potanage. Pour les mukola yebana, lekia yebana, mais on dirait biso to comme ka ndenge moko. Bêtise leki. Ba jeune ba zoe ba souté que mukolo boy. Ce total IP ba vie wana ils appellent un moko pe to ozo pe faute na bango na sens nini parce que baza ba vie ou baza mikolo bango nde mutu fo ba chapena donc ozo pe sa faute c'est pas ya ba vie pas ya binoté bino boko ba ba vie te le respect n'est pas là tant le ko beti border et pas ya vie pe tant ko karamuté mata répliquer ti on ezali ba jeune moko boy bana ba raisonnement moko boy nyak moi ba raisonnement mo bidon biso to koza na ngote je comprends parce que biso to ya ka to respecter ba vie parce que respect peut ça réciproque mais jeune yebaka ke mukolo aza mukolo je comprends avayo zala ya zalaka déjà je mona avayo zala ya zalaka déjà ndega na armée ba exécuter d'abord donc chef nous soit dans likolo yo za na scène il faut exécuter donc ba vie sikoyo batala petit ayepe sikapo arekende bien faut to ba okumbela bango mais e abini ba okumbela ba petit ba ya kana potanage yango moni buzobe koti uzomona parce que so natel le no mona verambo oyoki kuna ka ba clash na maman Billy Abel tout ça mais au mona te que jeune moko boye on dirait ka ba vie mutu ba banda ka mo makambango on dirait ka ba vende babanda on dit babanda parce que fait so chepe na rigueur les qui oyate na ninga eza yo na palette les qui no ko oyate na bandenge mo boye soki ya yuza ezala bena na droitier moko bo akoya buzo baté soki via le binde Kofi Olomide ou le ba dernièrement le bikino na concert na ya souhaité batunyo sur quartier la Tembaya concert ezala bongo le 6 septembre ya ING Arena a souhaité que bancien ya quartier la Tembaya bazala mais moko neka à posane été mais via tangi na ekombote mais les combat clash na kata réseaux sociaux il parle des fali tout consort monte que bino pende ba jeune bo banda ravi ti au moni vendinga zawana ngana evie zo mona so vers le bibongo akoki kozala na raison na ndenge na ye mais mutu mususu pe o batu bazoloba na ye mutu alobi te alo tangi komba mutu te ezaka vers lobby mais toyebi te boso aloba na Sam Chintu
D'accord, c'est ça les problèmes. Ah, mon siko parce que ma page na bino oyo, ils ont un problème. Au monde na musu jo moko ba créer à moi 10 pages na moko boy ba tshela quelque information, soit moi ko fa le belo mo ba zui ba tshé ba titre moko. Katika moi siko musu vie aloba ipo jusqu'à présent tout le monde appelle Sam Chinto musu na vie ka moi ba makambo ezali. Bo siko so ko fa le ben na Sam Chinto. Et sur le ben na Jordan Kousa. Ndeni ba ciblé ka fali. Ka po fali aza aigle. Non. Ils ont un bon côté. Donc il y a makambuka qui ba ngundi bazana ba respecter ba petit ba respecter ba vie. C'est important on parce que musique tout ça a besoin musique qui est likolo. Tout ça a besoin ba clash et puis ceux qui te lingi comme concurrence est loyale na moi makama musique et ba ofinga ils ont na propreté. Et ils ont sa musique sima. D'accord. Negrito, parlons d'abord de votre musique, album, ça vous a combien d'albums? Bon, ngai dans un album nanga liboso yango yo, na obimisa belle musique. Donc ils ont déjà la plateforme à téléchargement. Ils ont déjà 4 titres to chaki wana, mais album wana ils ont 10 titres. C'est pas beaucoup, c'est trop hein, quand même. Kasi yango to ekoki kozala peut-être te belé mais to bimisa ndambo po te bandengi ni ya ko organiser pour la promotion. Ozo mande to même to zo même bongo. Ba to biso pe ça ba 32 nini ba biso eza pe mabeta mais bo biso ka to bimisa album masika boye o chaka de ata yo mo. Bo so nga na sali na moi 10 na ngai yango yo permettre nga pe na ka moi concert na beta ka moi banzembo. 10 on peut ya na moment nini 10 ans on y a pe na moment pe que non écoute pe makamo so na moment so peut-être dans l'album il y a Fabregas c'est déjà sur le terrain ils beta tout ça na nani sous ces beta sur le terrain il y a Ferrego la code c'est zo ya ndena ne bimité ils bima de calamité zo ya yo peut-on ozo ya siko na belle musique na ozo mona te que tant oko tout na ba grand et au final ti et finandeni et finata mudna mutazo ka moment mutuna mutazo ka place na ye ozo comprendre ngana a besoin na zo succès wa Michael Jackson ti succès wa Michael Jackson ti na a besoin le quoi ba misusu te menga kaka na zanga na zaka place na ngoyo na garder ban na ngai na kotala te ke faire azali fali azali ou bena nazali autre quartier bisu tu zaka fali avenir yango bisu tu zaba mais muna mutu azana parler na bimaka eza le na musique et ba tchaka kuna ba plateforme à téléchargement iTunes ba tche fali ba tche ferry kuna ezaka te ke ba tchaka fali ka yemo te donc veut dire que bango ba yebi ke marché eza pona ba musicien nyonso d'accord vous comprendre eza pona ba musicien nyonso c'est que bo tuna ka pa Moïse Mbiye ndenge ni Moïse yo bimisi mai kala mbai album neza terrain ou be Deborah neza terrain pourquoi ka biso parce que bino za bat moya ba guerre des esprits bon pour les amours za guerre des esprits guerre d'esprit te ata bango kutu bango ndesko joie na hypocrisie trop d'accord bango pe ba guerre d'esprit nezaka mais o est important tout ça là o yo musique et ça ba guerre mon loyale vous comprendre il y a beti yo beti ya salibo yo salibo bongo ndeki ne bien ils ba mamte ke msusu ils a pour na ya bimisi oh eloni laxika konga ngo za ya faire za ya fali voilà ils a mutu nyonso toujours respecter bango parce que baza ba aîné to pesa bango respect mais bango pe pas pesa biso respect pour musique yango mutu pe banda msu na Congo wendo koloso ya za soute vous comprenez nazara soute ba kan kali bazate ba pepe kali bazate lelo tozana ba vignonche bazali donc mutaza place na ye alwa yozu sa vignonche o luka place lelo fala bimisa ko chate po yo sa déjà kala te mutaza na tana ye msunga na bimisa na ya pina makambu kana tawa voilà. Parlons d'abord de votre featuring qui est au sein de la Cameroun, je ne sais pas, ils ont déjà la carte à projet, pour moi, au fin d'ici dans projet. Featuring déjà dans la salle. D'accord. Dans la salle déjà featuring na mon mémoire camerounaise, Rosita Beka na PC Mbote. Dans la salle déjà na aucun n'est pour réaliser clip. Mais featuring déjà dans la salle. Donc ça fait déjà beaucoup de temps hein, parce que tous qui ga muso qui studio ça banze muso so muta proposer yembelanga ça boyango moni et so ka moi temps mais na minute oyo na combien déterminé na zoa vol na kende kuna ça clip na Rosita et puis to luka surtout code ça siko ba clip na plateforme à téléchargement bien. Fait défaut parce que on attend mingi ozo mais la mingi ozo ça la ba clip na lanterne un peu je peux dire pour ezali car parce que tous bunda
bunda biso moko to bunda biso moko tozana besoin ba lokola ba Roussel qui a wana mobali ya mama Sephora Ngoma donc batu net bango ba cha biso appui bongo donc batu misusu bazati na pesi sumbote lisusu pa ya Diamant Noir Chantal Bitenyo na pesi mbote po batu wana nde mbacha biso kama appui soki za mbongo te na sala clip nga moko mso $1,000 na clip c'est bon $1,000 déjà na sali soki 3 clips $1,000 ata yo moko Patrick Olingate Maindama les bateaux boire wana kata banzimbo wana ba kozwa charge bo soki yo kasi batu misu to boaka batu misu ezalo kwa yo na boîte la douce na bina boaka yo pesani au pesanga rien batu misu to boaka bango ezaka juste reconnaissance mais batu bon na beto liso muke na zoka producteur moko boye mais producteur on a zaka pe escroc vraiment azaka na Suède azana Suède comme on est Patrick na boya pour kotanga comme on est ayaka to misa biloko tout ça bani na yes ko kanga zo biloko acha na plateforme de téléchargement et kenda na ngopé ozomona azonga na moi temps vraiment 2 ans moko malgré na ko timela kaza esco et ça là qui na zo ba œuvre wana na rebandele on a studio aolela na ye azolela nga esco momi mo bona Canada nda benga nga Diana Mole nda expliquer azape journaliste wa bino expliquer nga mais c'est ndenge ni biloko no koto ko na cours de grande na bi oh mais biloko no sombat papa beti batindeli nga capter tala bona sombi ko biloko no ok mutu ndi mutasala ngai déjà mutu na pesa confiance na manager ba jouanga vraiment et manager mo momi mwaza na Miki Lulu Mwambai ba jouana nga ok baza batu ya ba G po ba ya ba escroquer ba œuvre bateka osomona donc mekai ko décadencer comme moi moi si manota il faut notre mutuni on a travaillé na il faut maintenant sala ngamoko ce mutu ko aza sérieux aye nde to pesi makambo ozomana na bulaki ya omona ba clip na ngamo na s'organiser Chantal Bitenyo a tchepoa to sali clip moko to sali 2 clips to sali 3e siko tozo kende pe ko sala kana ba FOPers to kende su caméra to que sala clip wana malgré na vu déjà mutu oyo azui makambo na nga chango na saba mwana kama ba droit d'auteur et ko banda ko ya muke ata lelo te peut-être lobi to ko zo ya mo ebele mais ça déjà comme assurance bozomona eza comme assurance mais na makambo ya producteur ou benani en tout cas bazate o baza na mbongo na bango o bakabara o bamona age baboka na bango chaque jour o babimsela bango baboka te bacha na kata misala te po misu ba komona bango pe l'arbre akena epe boya mo sa ne ba délire na bande moko boya siko biso tozana makambo yaka chila biso makambo to pesa peka makambo. On a eu comme musicien moi bayemba Eric Mandala tielo. Eric Mandala mosko attention Eric Mandala na soki yo yembi faut beaucoup tana. Vraiment. Yo ko yemba mutu te kaka yembi non. Omoni bato ngana yembi na manzembo wana. Malgré baza bato baza bambongo so ndeni te mais quand même bafuta bambongo ba studio. OK. Bafuta bambongo studio et so luki a sta na la te mais la soit na clip. Ozomona presque bato wana tu ne basala ozomona siko mengala ko kente na yemba mutu mobe na mona na été na zwa ni 50 francs na ye na ke na yemba kwa ke so bimisi directement de temps royo ka lukao peut-être ti wana ti wana biloko ki mandiatisme ya ngati nga beta musique moko boye o ezali ke totangi ba chiki ya totangi classe to beta musique te poto sepelisaka mutu après lobaya il faut ça la musique o ezali ke épée ça yopé parce que ça c'est hier ozomona ko composer nzembo eza facilité nga composer banzembo na nga moko nga mona kina reyembi lisusu petit banzembo moni yo zo rappa ninga te naza ba musicien mais ko zo ba ninga net ba parolier no zo bana ti nga pa ngeza ka te mutu eza nanu mutu eza nanu bo bato ba zo banze pa parolier baza mitute bon parce que mutuna mutazana dona nzamba pesa musuza ko zala ka yemba kana mais aibo composer te musuza ko zala beta ne guitare mais aibi ko yemba te ozomona biso siko tozwa grâce nzamba pesa biso ya ko yemba pesa biso pe ya ko koma
ozomwa siko biloko wana eza moi différent par rapport à bato misusu nazwi te ke na vouloir bato misusu mais baza pe bato mais mutu na mutu aza na limite mais aza pe na nzambe ndenge asalela ye veut dire nga kamwa kokoma ngai kamwa koloba ndenge ezalaka nde okote sur le kamba parolier est-ce qu'il y a une différence entre nzembo parolier à pesio na oyo moko eza inspiration ah mais différence ezali parce que écriture à parolier eza ye écriture ya yo eza yo ozo comprendre ya ye eza ye ya yo eza yo yo zo koma ngala ko koma emsu na komi selo yo ndongo yelaki ozo comprendre mais parole zo koma selo pe imagination na ya yelio d'accord to zandenge mokote to ndenge mokote parce que parolier a komi nzembo ainda proposer yo ata nzembo yango yo nini mais soki yo peut-être proposer ça ana besoin nzembo mobe momi moko boazoli la jona ya boye wani ko manga mususu mais ngana composer nzembo selon ba inspiration onzamba opesa nga ine nazo sala mais parolier azia tekeli mutu c'est différent parce que mutu mususu pa ko ya tekeli mais mutu mutu retenir ka mutu et mususu suka nango peut-être mutu et donc ça peut babilo moi ka tekipe mu pa mutu mususu bazalit tout monde so ba 1 minute ba tekeli ve mati tekeli fali tekeli on dirait soki ya Adolphe soki nani na ebati ni pe le to mona Fabrigas na Robin net lo ka bon bon et ça n'a aucun musique mais nga pour n'angeza moi propre vraiment te parce que mais ça n'a aucun musique mais cause la pena nzembo moko boye c'est un peu dégueulasse quoi et ça va bleu moko boye banzembo zebele koyembela nzete koyembela nini donc na habité pourquoi boye la nzembo wana et ça eloni mais na minute so ko nzembo ekia yo moskolo banze mango eke wapi ezana ngana TikTok ezala mayele ngo eke wapi c'est ça les problèmes ozomo esko banze mobo éphémère c'est éphémère ba chanson moko boye omona Fabrica zaimba banze mune bien na amour wana mais banze mbunete banini wana non lobaka poza ndia lobaka za ya musicien na ye ya Shomi Shomi pa utepa ya nani et pas onani et pas Robin je comprends mais ça la musique mais ba beta musique na ndenge moko bo ya bongo te ba beta musique za propre yo salinze mona yo bengi pe parole na bien soki ko marato bengi parole ba sali ba nzemba bien mais ça te que tout le monde a ka soki ndenge non d'accord on est là trop salité vraiment est-ce qu'on peut avoir quand même le morceau ya fanatique naza fanatique la flayo ateki pe polinango nakokumisa seyo bolingana yo ezobomanga bolingo na yo ezopike ba sentiment na ngai nasali avese paralysé bokoneza to plaisir na yo leki soki bilenge lalake pana yo yebisa yango epemisa ngano kite na koa esko za tegelengi mokonza mbe ya bomba ata eva ekela mwa liboso aza na ngote o chéri bébéré bisous on a fanatique quel amour quoi okati biso mokuse ezala ko ba comment parti il faut pas que ba télécharger ba télécharger ata YouTube na ngai so abetika El Negrito abeti Negrito bongongo officiel ba reçoit ba biloko tout ezana ngona mais ba plateforme peut téléchargement kina ba iTunes ba Spotify ba reçoit biloko wana ezana ngona kanzi mkitoko mais les problèmes que le succès bon succès za nzambe succès za nzambe ata Roussel Kiawana mutema mama Sephora ngoma aibse ngai succès za nzambe d'accord succès za nzambe biso to force parce que ba bayana ba proposition ndenge na ndenge bayana ngwa ndenge na ndenge est-ce que biso ba oyo totala na nzambe ya muke dozozwa yango dozomema parce que ceux qui do sala bango ba sala kambe to sala c'est yango kimi so ba orchestre miso mine c'est kimi so ba ba orchestre là ils ont assisté à tocha bon et kimi sanga vraiment te mais naza esclave mutu ndete d'accord naza esclave mutu te parce que nazo sala pour nazo un petit rien na sunga bandeko na sunga pe ba camarade d'entourage tous en baron mais naza na te pour na koboma batu ou bien naza na te pour na ka moi système nde bango basala ka wana ngasuko bongo te
nga nazosala musique nanga ndenge nayebeli yango mais eza te ke so nayebisaki liboso nalingi succès Michael Jackson te nalingi nanga pe bato mususu te nalingi nazala nga emone lobeli wana eza ya bato yo peut-être akobanga ko affronter le moko boye ko affronter netini ko affronter peut-être babiloko ba star aminene ba affrontaka kota na moi kokota ni yo lobaka kokota ni yo kuna mono sa ba komba si me ofungwa mata yo fungwa mande te ngana lukande yo ndo comprendre te ngana yebi déjà ke kisi yango lobati te kisi na ngeza nzambe omonde ngazaka na simbaka $500 na simba 1000 balles na simbela ngo boite mais bato musu baze pa wera baze pa jibe pour permettre nga loba parce que musu pe bazali musu basimba ngo te na c'est vérité parce que na yeba camarade na latino na tika bango ba musu baza na maison mais baza na yebi au contraire est-ce que bateau yo zo boulé wana o ba fontaka bango ba ka shenga ya musu ya neni transport defsanga aye kutu yo yo bana kofi olomi de biloko yo biloni biloko na do jibe pe na kofi olomi de defara embo biloko yo kofi bomana na jibe bon makambo na bango na pena na ebité net va vie menga na lo basi par rapport à des lobby ba mister parce que ce mutaza nango ayate d'accord et l'axi qui n'a pas zuité ce mutaye à transport comme le roi d'ami au sali parce que baza ba mister pouvoir normal mais makambo vie obe faire mbabomana net mamba mbongo wana wenza ba sotis et lo wana sala manango te kolanda bilo wana di donc on a rabandé qu'on a yo artiste musicien ba jeune lokola yo ne ba diembela ba vie mususu tout monde a artiste le koma po akende poto il faut diembela fali po akende poto faut diembela faire rigola tu vas voir que Mutaza leader d'orchestre na ye mais il y a qui a toute une émission plutôt pour parler des fali pour parler des faire rigola pour parler d'héritier Watanabe à cause ya poto. Attends que yo artiste et musicien ça la ronde baba yuma ti d'accord ngapo na baba yuma parce que ngani na za omoni quartier quartier fali quartier na biso de so ezaki fali na okuta na ya na ba parler na ya na kuta na eve nini si s'agit na chape muke moko boye mais ngana beta musique pour na bongo ti makambo wana to tikila ba bram makambo wana to tikila ba bendo makambo wana to tikila ba musicien ba kenda pour ba diembela ngana muto na ti mais oui o tikile makambo mais makambo ba mamna mango olanda kalanda o pembe bango yango kene po senga oluka poto beta musique sala ba efo perso luka nzambe pe ocha loboko peut-être yo ko za likolo pe ya fali mais bino bozo kene bokeka pona poto non et puis pe poto ngo to ke pa to zonge pai poto eza fin du monde te eza paradis te eza te ke so mutake poto ndo daheli sute ba tumsu ba kufa pe c'est ba yo kuni na kin c'est ça les mais ça poto ngo pe ya kala na walelo ne mokote o kule kuna za pe na mukanda pete au fandi 10 ans siko biso ne za awa soki na ke poto na ozela te pona ke otika na ken na zone pona sala kana kena na zone après va nous ma fabrigas bazo évoluer ba héritier ba évoluer yo moi déjà qui héritier ke atika na poto ou bien au monde fabrigas a va na poto verambo tiazwa azwa na poto bato bazo comprendre ezali kama mayele bon muna mtu asa ndenge na omi mango mais nga atikeli makambo ba bram makambo na ba bendo basa ba makambo wana Benno c'est quand même un grand artiste ti asa vient na biso asa vient na biso mais ko raisonner ce ko muta okende loba ti na ça respect à vie wana vie na ngai a vie na ngai na pesi misa na bo a vie dans la viva il fallait peut-être que vie azo galérer il faut ça moi quelque chose pour la vie mais siko so une récompense soki basali quelque chose pour na yo mais ali te po yo koma ko finga ba misu basali te d'accord parce que ezali fali azaki na volonté na ko sala azali pe na makoki wana vous comprendre mais ngi ko lobate ba tumsu comme basala ki ngote obi kende to za famille za mutu msu pa kaba nete mais là tu dis vrai voilà siko pourquoi kake ya koma ko en vouloir ba tumsu ngani na za awa ba nini fala meminga sekusinga tombo ba mambo butika biloko nako bendo ya kinanga poto fali ya kinanga poto te vraiment mais sozui loko wana sala mama musique lobela ne makamba batute parce que bango pe mba memiote mais bango bakomika verambo nani wera salila ngate pourquoi sinet a vie adrisha sa propreté ya kuma kufinga verambo kufinga ba wera tandis que vie adrisha atanze muno pe to ebite okuma ekuna soki na arena ngokuna yemba nzembuno okuyemba nzemba keste
Et pas question vous allez chanter, vous allez drummer. Vous allez drummer. Vraiment. Drummer wa komana makambo to ebika eza wile longomba yote. Zo mona, bosa makambo moko boye, ezala bien. Eza te pour meme poto komi ko moto mona velo fombo, azolo bani normal. Avani na poto calmement. C'est moi chance bien la maman blanche n'est fort. Mère wana sigo grâce na okuta la maman blanche. Sigo mère wana zo mona velo fomba balana na ye. Ba balana bazo ba tembele via na mikilité là. Fallait saler le mot bien. Vraiment. Faut que respecter via kei a monena mwasi na sali pe bien aluka kuna fanza kama mukandango po ba balana pe. Mais to ka te via ya finga ba. Mais abra me komi ko finga tout ça banini. Il y a propriété. Bah toute la musique qui est en décembre. En décembre. Ah ça fait un concert mon quoi non? Ouais. Le 9 août na terrain municipal je crois. Oui, à Bissabanda. 5 000 francs. Et ça non moins cher. Et ça non au bêta. Mais musique c'est musique. D'accord. Bah bêta tout peut savoir bonne chance mais nga façon ba osali la makambo wana ya kofinga ka batu na ligne ngo vraiment té. Parce que biso to za batu to bêta musique mais on est aussi éduqué. To za na éthique, to tangi ba classe, to za na ba famille, to ba ko refléter ba image ba famille na biso. Mais so moni mutaye na ba image ki ya finga batu msupo na poto wana te. Mais to yebi pe bosa baje bosalaka. To yebi na biso ke bosala baje bolingi trop makambo ya kobeta makambo tout. To yebi yango. Basimana to yebi yango. Des fois. Mais beaucoup ça ka to yebi ki ba des fois to yebi yango. Dans mes propos en makambo foza des fois. Mais vas-y belé. Et comme ata ba danseuse wana. Ata bino ba journaliste. Ata ba politicien. Ata ba sango. Ata ba pasteur. Bango nyonso mala kope wana yango moni biso sikoyo toza nde toza. D'accord. To Holanda te pona ni funa ko des fois ah nzamba cha mwasi. Tala grand poète acha momi. Nde acha mwasi obike mwasi aleki des fois na. Moi ça goût hein. Oh. Boyo ke mama des fois pour mona ke bango basa ba erreur. Ba on moko ba okende susu ye mo akia ami comme si des fois ye mo eluka sur mère na parler. Ces choses. Ah niveau enfer oyo. Ce qui ils ont les qui la biso ba tnya so la poto ba musicien so ba sali effort comme ma biso ba chroniqueur na poto to peut ça toujours déception to éviter to kena pour na sala musala ba rome ma bino na poto ne ba monde to moni lelo de longue jambe Kimi Bobette Kimi et de la bina anatika. Mais ça qui moi conseil mon ngana pesate natika na conseil tous les cas conseil ça conseil ça à moi bien parce que tant musicien so ma bino et ça la moi bien tant bo ke musala eza musala tant bo kimara eza au pesa pe mutu pe passe pas mais ba obatikali et puis c'est arrivé et ce qui est arrivé le ko na ke non mais mi batu na poto ba kimi et saloni. Bon, et ça la passe, mais au bout ça non kaka. Parce que bato balingi poto, collègue mboka na emoko, et alors bato ndenge wana. D'accord. Vous comprenez? Parce que poto eza nango teke o bato ba mona wana. OK no kemba ka no sala kawa, ba isafu ezo zela yo kuna, OK no mata, jomo to buka nawa, jomo to daye bo kumba jomo kuna bossa na TikTok boy. Nani J3. Ba biloko wana, yo siko mo ba risque wana te. Na voilà. Siko muta bon yo ke lisusu OK rejoindre lisusu. Tandis que ça qui olia ka moi micro, na moi micro wana ozo ka moi quelque chose et ça la yo. Ozomona, veramba memi de longue jambe memi mboyo wana mais nous a décidé ba kimi. Nous a décidé parce que pour te comme nango lelo ba okende ba ozonga. Landé japonais azo telenga. Telanda okende. Landé azo kende parce que na yo kaki na solo na ba na bango misusu na landa okende na ye ba okende États-Unis. Se fait vidéo ba oya ba aux États-Unis na ba danseuse ba nan. Ozomona mais magamuneti ba o soki longue jambe wana bon na habité soki moi cinéma nika kimisi benene. Wazali lo kwa moi samanike soki mobali na yeso inde. Ale mbala manike. Ale mbala manike. Manike na mobali na nani? Mobali na. Garçon moi mki wana azaki R9. R9. Ah rien. Babanda ni na ye. Bande na lelo. Allez.
Allez là, John Fort. Banana bautinde o place bauti pas ken piano na fimbu ba onyo so ati ba ko longa créer chaîne manike wana bazalaka donc John na epena vraiment même sous parler manike za na miki ba monika abomba ya bazongiza bolingo so ba bota bango. Combien de concerts déjà vous avez livrés pour cette année 2025? Bon, na année autre salé kaka, to lo bana année autre salé neti ba 5 concerts. D'accord. 5 concerts parce que to zo ki prison break tout ça na makambo to sala. Parce que comme biso to ça ba moyen té to zo linga to mi makambo belé mba moko té. D'accord. Aux un studio, au sein ba clip MSO ke ka moi loucho ke no luka makambo entre ta ba mise bazali fo ba transport mambo belé. Mais ba concert ni sala ki ba musique ba ba concert ko biso comment est-ce que ba concert biso to beta et ça ba concert musu to ça pour promouvoir ki biso ba mona biso. D'accord. Vous comprenez ata muto lobi Abraham na concert ngo beta zo combien? Moi 5000 années ko ça peut pour pas pour musicien. 5000 francs na concert surtout tu dois par exemple ata 500 personnes va répondre déjà. 1000 personnes va répondre na terrain municipal ko t'as combien de personnes? Yo magamu zolo ba wana kutu na mwa terre wana yibaka mutoya ayena epo ma kermesse nezali ba maboki mena ninga boule na ninga système musique wana ataba chaka ngo felia mutoya te azapi la banzembu ne ya bien banzembu ni ndimendele kama kasi pona kama tala ale musicien mais ba biloko bamba osala ka wana ebungisa bango identité bon to pesi bango ba bonne chance bobeta municipal na ya tabino te yone so ye koma problème on est comme ce ko ke lukande makam tina luka mamti ba te beli bazana okese ne ba petit na ngati beli na ba danseuse wana ba obaza ba danseuse wana ba petit na nga ba petit na nga so te ba danseuse mo kaza pembe mo kana suka ba danseuse na za ba na mouvement azo ba tunao azo bangote azo bangondeni omondi na za danseuse akoza kuna me ya ko lela mokate bazana ba répétation ki na inde droite baya kana bango baya ko lela bo utali boneni nyatata mo fumba kuna ba damena npo kotana elo ezati do bala po manzala ba continue nzali leki makasi nzali makasi kuna tala bango mais ba courage kaka na noko ne fallait pas c'est pour ça que on devait bien dans le baki continuer quand idéologie quoi ba c'est que ça bango ne ba c'est que ça bango yé peut fois c'est que ça peut pas danser pour ndike ba ola tsa bango bien toi kana mode ko c'est que ça ndé bazo c'est que ça ba tout kana mingi pété au mona yo pe Koffi Olomide ko lokota pe na ING Arena le 6 septembre we Hanson pa ko lokota yo le 18 octobre na Arena Adidas c'est que sio et que ça fait bien tinga suko ko c'est que ça te nga ezali ya benga parce que na vana na vera mona ça né 2 ans d'accord on comprend 2 ans na donc on a za vena nga quartier la teza biso eza biso makambo ko te ko c'est que ça o bamba boule to mbango ba chenga wapi achenga tomboni donc ni nazana nga mutu oyo soki ba bengi to kozala to ya pe to panzika ntwaka to leki memaka muteke ya oseku sa ne vie benda lobaki ne ba bramba zoloba donc nga ba mbona te mais quand on parle de l'invitation il faut honorer ça parce que so ba bengi sio to zape ba to koya to ye to salika musique des alaka mais muteke ya jale lo non ngati na odaye na osala jamais jale lo pona misemo pona poto parce que nga mona miyebi emsuka ma compte na ngata tembe peut-être na goza na kombe na obimisa pona belo ke bomanga nani ene ki tuza fanta mo bato ba émission zaka ba mbongwa minene uzaka oyebi ke dule tozonga bien émission ebi bon transport et non pas problème ba o ba kenda kuna msusu apesi mutu transporter mais biso pesaka biso pesa biso transport na betelo maboko bravo. On peut souffler quand même l'amour international parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. On va te chuter, tout souffler quand même l'amour international et puis te projeter la mission. Timara de ces chouchous, je suis resterai innoble malheureux. Vraiment, je suis touché par tout mon cœur.
Asevinyanza mi amour, oh, Timaradesi, chourouchou, je suis resté innoble et malheureux. Vraiment, je suis touché par tout mon cœur. Asevinyanza mi amour, fatalae, atomabe, chéri ndombe aye, chéri ndombe aye, chéri ndombe aye. Ah, Regina, tu m'as trompé, oh. Vraiment. Un message de la fin pour la fanatique de El Negrito, message de la fin pour la musique Yambo Canabiso, et puis ce qu'on appelle un message de la fin pour la République démocratique du Congo. Tu peux lancer les messages pour qu'on se sépare avec toi alors. Ouais, message des alliés pour la Mboka Torobanana, non? Le sac qu'on a président Abisso Fati Béton. Parce que le président Zosa Magambozo Monana. Banzele Zali Madoussou. Est-ce que tu sens que moi chantier Zali? En tout cas, Fati Béton, Kumbela Bongo. Et aussi, la nette, ça m'a bé. Te, ça la kaka, ndenge kama muke na ça va déjà. Ba gratuité p. Base. Mais arane na primaire. Donc Fati Béton, le sako, pour na biso ba muleman, amour ne le kinyoso. Sabolingo, musique kolala, talaka to rata, papa wemba kenda, bébé kala kenda, vedi doyonga kenda. Mais est-ce que biso de tikali amour ne régner? Biso amour régner, musique pe ko tombo ma, ba jona ba nigériana, ba olala na ba po ba ba musique té. Mais na kopesa mbote ya moi suka et pas ya Roussel Kiawana. Motema mama Sephora Ngoma na pesi madame Nangai, madame Chantal Bitenyo na pesi mbote place uzali na Molven babina Angleterre on a pesi mbote na pesi pe bino pe merci parce que boye ko ya na kati awa o eza place na biso ha eza place na biso so boya to zakande to zakinde awa donc c'est que siège na biso neza awa parce que ba mambo to zo mona ezali ngana sa ba publicité nango Kaza flat Kaza awa mutu tout peso ngaya na ye otangolo ti wapi ozwa na yo ba place ezali ofa no calmement donc na 8 décembre sur Avenue, il faut préciser sur Avenue Kassamvu numéro 40 awa peno ya mona mbala moko Kaza flat eza awa donc bana poto to pesi bino adresse déjà référence ezakaka wana 8 décembre kiti place babeta biya au côté Avenue Kassamvu numéro 40 boye na bino bo pe ma calmement dérangement ezalaka ti amakele les ala nangote ezaka biso so de to cha makele so répéter bandi mais c'est pas juste aux hôpitaux de répétition et ça biso pe oui boya un to reprendre bina makambo boya wana kuti bobando ya pena chaque ya taba direct moi to provoquer pour ça la bien merci na bino po boya ki malgré bo umisi nga mais merci na bino ezala encore problème ti. Merci Nabil. Merci vraiment pour votre considération et puis disponibilité. Merci à vous aussi. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention soutenue. Merci à celui qu'on appelle Jika Anana de Kassaroube Koyate. Pourquoi pas aussi à Yapele Tanfou. Mabaya Nanga Bertela yo leka kuna. Na bo temps à kopo batu baboya Rolandanga pardon bakto comment na bakulu nebele bolimbisa. En tout cas merci à Yapele Tanfou. Merci à Duli Yartakabi qui était toujours derrière la caméra pour que nous puissions avoir des images impeccable. Merci aussi naba abonné na biso bo s'abonner massivement bo tu veux cloche notification bo partager émission bo liker bo commenter et aussi à bien mes collègues. Quant à moi la douce moi j'évoquais on se retrouve prochainement même chaîne avec un nouveau numéro la DG Dembo Moron Samandé. Merci à toi aussi. Bye bye. Oh madame